Jaël aussi, Jaël Show et tant d'autres pour citer que c'est là. Tout à Kinshasa, Boyeba Bisso comme chroniqueur il y a YouTube. Alors, ne Boyeba Bisso comme chroniqueur il y a YouTube, entre autres, Bisso Oto Zalakawana, Tozana Bato puis Batangela Moussala Oyo. Il y a audio visuel. Et tu as expliquer audio. Tu as expliquer audiovisuel ce qui est lié au banini. Tu as la notion. Tu as quand même pour expliquer. Alors, comme tu sais mélanger à biso, na batongo, ou bamisu tu as écouté la poto, ndeto comment biso na tout na liboki moko bon considérer biso to commande moko. C'est pas un problème. Mais au moins, bosala ka makambo teneti boza bazoba entre bino bato botala ka biso ou bozo tapoter ou bozo prêter biso plus attention à bino, to considérer ka bino. Boza important. Mais bon, ça il y a importance, il y a analyser ma cam. N'a qui est tout droit au but pour ne pas monopoliser la parole. La fois passée, dans la Yambi, Noko Simon, je pense, Ngabakali, Karim Mokonzi, Sarah Tola, Jaël, Wana Tchina Biso Batoto Utali Sasa, Koso Totiba Tapoto, Manuela Kitoko Baza, Batumsu Bazaza, tout ça, voilà. Entre Bisso Wana, il y a comment faire les émissions. T. Suggestion et remarque et Koki Kozala. Mais comment faire une émission T. Pourquoi? Entre Bisso Wana, tu y es nécessairement dans Moussala Oyo. Nga bakali pour na Karim. Na yeba poto comme na amitié, tout ça, c'est grâce à Moussala Oyo. Si c'est qui grâce à Moussala Oyo, peut-être na ngana l'hôtel de Kana Musika. Nga bakali pona solana na Sarato la eza grâce ya musala o nga na yeba Sarato la pona musala o nga bakali pona solana Jaël eza grâce ya musala o même ba Manuela kitoko nde toye poto eza musala o nde sangisi biso to koma famille. Vous pensez que nde to koma famille grâce à musala o wana to ko négliger musala yango? Non, eza tellement musala o, moi j'adore ça. Na vivra na musala oyo so que ça que musala oyo na vivra na yangote na ngana sala yangote na ngana continuer pe yangote misala ya musala eza ebele pe go futanga pe mbongo. Mais si je continue toujours na musala oyo, ça veut dire nazo vivre, non, c'est sentir que non, ça va pour moi. Yo muto rota lo juger yango mais ngana ebi secret nango na ebi importance nango yango na continuer toujours na musala oyo. La fois passée quand j'avais reçu Simon, premièrement, recevoir Simon, moi Bakali, ils ont indépendamment la volonté à m'outer. Pour nous, il Simon, ils ont 5 ans, côté à l'Obaranga Bakali, il y a Simon, non. Quand j'avais, à l'époque, on a des missions à plateau au Mumbai, la Zanaki. Ton endroit, il y a ma bateau. Il y a un mouton, il y a un endroit, il y a un mouton, il y a un endroit, il y a ma bateau, dans la choix comme journaliste chroniqueur de musique, na yami invité dans la salle d'émission. Et ma question est alors préparée par Ngamoko. Les téléspectateurs tant battant la émission, bon la cas où ils ont préparé déjà la bimise Libango. Mais bah il où il est la police. Alors moi j'avais contacté Simon, j'avais mis le numéro de Simon, je l'avais contacté sur TikTok. Ngabakali. Son ils ont lancé. Non, qui vous s'il vous plaît. Beaucoup de parce que vous prenez les choses toujours à la légère. Si vous avez à la légère, vous bloquez la binoye. Parce que vous savez n'importe quoi trop. Ngabakali m'a contacté Simon. Et quand j'avais eu l'idée de contacter Simon, personnellement, je sais que Simon a finanga. Pourquoi? Ma bien abino, vous avez la conscience à maîtriser ma caméra, vous avez la pour tout camiter ma yabato.
nde bosa na bino nyonso boyebi te Simon finganga boyebi yango te Simon finganga mais ngati na ke no contacter Simon vous pensez que naza zoba il y a combien de personnes qui m'insultent matin midi soir ba mingi kuna ki parla ngata bango te ba koma ko finga ngati ba zo to ka o sentiment que non ba kala ko ya répondre mais na ya kate na zani monoko na zoba na beta ba mingi da papa ba lila na ba live bon mon na répondre na zangi maloba te na zangi argument pété na yebi penda ko loba et puis na za teti ko le quand même ba teti na banga kati pona mona na ma finga sikisa na kana ngote nyoso bo finga wani za oye bani tala ye kuna mulai tala ye kuna mukuse tala ye kuna munene tala ye kuna muke et ça loi nature c'est tout à fait normal le plus important l'homme c'est la tête une fois déjà mona ngate na ye chaque temps na ndako nona yo lilanzala na lala na kili la place ola la te ato fini mo mato kita na yebi no lala na mbeto musuni o mbeto pena matela o ngamo no ko tomola ngote futo za ta D3 na tamola na poto na traité na transport en commun na tamola na voiture na sanga ya rolata te na sanga ya rolia te ya belate basket te so yebisa ngato fini nga o mona te za ni fete likolo na ngona chaka choko poma futa bateka pona ba nyama bateka ngo pona biso comme bateka mafuta ngwa choko pona biso mutu na tela volonté na to tchala choko kaka to na problème ngata na solina kamana na Karine lobike no bakali choko ngwa ntukiza pepele alors pour le chat choko ngwa tentir na vanda ko yoza muta mwindu te oza mwa pembe batala pe ba choko msuti net ngabo o sentiment na mwindu te mwa chocolat kende mafuta kaila motema Darcy Mbaka 450 balles na jus gamme na complet choko ifandi wana ya finga choko yanga nanzimi mabisa wapi yanga revenons à nos moutons quand on a contacté Simon premièrement l'idée j'ai été surpris pendant tout ce temps oyo Simon a fini Karine afina na arrêta alobaki eloko etikaki nga beaucoup plus Simon alobaki arrêta za mona Karine te bon biso nyonso tout on est surpris on mona Simon akomo lobaki arrêta za mona Karine nga en tant que journaliste nabite na sala investigation na petit na sala investigation nga au finish et meminga na idée ya kolukana ya Simon maloba et pumbwaka mais écrit et tikalaka les images aussi restent biso la déontologie journalistique et petit singaité na salle investigation na yamba mutu pour la salle enquête pour la faire découvrir batu idée oyo muta surprendre des batu alors l'idée c'était quoi l'idée c'était que Simon a fini avec Karine a fini avec moi na Karine te moi na Karine te mais comment on l'a que moi na moi na Karine mais ata binomoko ezo senga mutu fati nanga de 1 ezo senga mutu fati nanga te la fois passé temps na yamba musée kindingo ezo na mutu ndatina nga no yamba musée non na yamba na volonté nanga alors volonté on a yamba Simon l'idée premièrement c'était que na yeba pourquoi et loko nini motiver Simon pour aya ko confirmer ce que moi na zamona Karine ezaneti Magali lo mama ninga lo ba ke Karine a botate ngana Magali exemple toi la très bonne relation Magali lobi a changé les sous un mois 2 mois que moi na zamona Karine bandeko pour na ya Magali et singa no tina ngate le choix est clair il faut na yamba ye pour la tuna eloko nini motiva ki yo oko sabatu ke moi nazalaka mwana ya Karine te lelo oyo oye ko confirmer que moi naza mwana Karine pourquoi tant mutazala na moment ya repentance quand la sala la témoignage boloba te ko sala témoignage te oh déjà ndeto yebela ki wana eleki damo ko sala ko témoignage te ba mi témoigner ba pasteur kutu o ba yebi bible mamso le kangana yo bachaka mutu ba pese micro aller témoigner bonga onaza homme de médias na yambi mutu pour a témoigner pour na poser ma question et comme ngambo bakali pourquoi yambi Simon bakali le pose que la Karine ba problème
na vandi pena journal lelo na contrôler ma vidéo na nga tout na oluka ba jara ba commentaire ya bongo na bloqué bino pensa et na live oyo wa ko komanoko bakali o blokanga débloquer nga pardon o tikali libela o tela compte na nga mobe o bloquer yango libela vandi ana de bino ba mo pesa en ordre de comment faire le travail. Bon ça a droit certainement à européen sanga conseil remarque et suggestion. Mais bon ça a droit à quoi interdire que yamba montagne. Non non voilà droit. Naza ni chinois, naza ni M23, naza bakali. On a uta Kinshasa na ya poto pona musala oyo. Biso toza parmi bato pina to tout à tout le naza trop fier ya musala oyo memanga poto. Bon na ebana ko finde. C'est dans la mamsou petit mot bafana na rond-point victoire à bon ça va sapa tout ça pour faire nga mes mamsou poto ta a mes mamans poto pour musalot bosco musala on a continué musala on a poto yo on peut ça hors de que pourquoi o yami mutete bon on va sentiment pour là na ma simote simon ko ta finalo te na finanga bon mon aké bon ça vraiment bon excusez-moi ba te belé net ba za maël était. Bah, français, bah, les grands esprits se discutent sur les idées. Tant qu'il y a 6 mois, batama yele au bazala ki wana. Bah, comprenez le sens de la live wana. Tout décortiquer live dans la Simon. Tout qui n'a pas de détail m'a cassité. Na tout ni Simon, na bi noko Simon. Oza prêt, ya ko répondre à ma question dans la nyos on a opposé yo. Simon lobi na nga naza prêt ya ko répondre na ba question na yo. Nabi na yambio en qualité. Boyo ka ba propos na nga na yambio en qualité. Ya noko ya Arieta. Et puis na yambio en qualité ya TikToker. Et loko nini e motiva yo obima na caché wana ya ko finga batu. Et loko nini et motivé yo noko Simon lelo oyo ono kumisa arrêta ki oza noko ya arrêta natika la lo bana Simon jamais le live a été enregistré jamais natika la yamé en qualité à chinois jamais et na ba propos ya Simon tika la lo baté que aza chinois jamais Simon tika la lo bati na ndenge Silaki abandako boyango kaka ki aza chinois te aza kaka noko ya arrêta to yoka analyse to comprendre na kati ya parcours ya TikToker Simon premièrement azana ba ranking na batu na kati ya parcours ya Simon ba propos na ye to mona ka Simon batu mingi bazokaye comme vulgaire afingaka alors faut na tuna question na oza père de famille yemoka relata biso ki abota bana ne baza awa mama na yabete ngana histoire vie privée na ye abeta ki yango journaliste azalaka na ba question na ba sous question na journalisme na déontologie eza mabete la déontologie nous permet aussi de formuler des questions et des sous questions eza mabete. La question na ye na nobim c'est ma sous-question. Na kati ya parcours ya Simon, azana batu oyo na mona ye na bango bazolia bazomela, bazoseka. Kaka même batu wana abebana na bango. Est-ce que ezama beko tuna yeke muto intel yona ye bozala ki bien raison on ya ko bebana na yona ye ezala kanini ngaba kali na à l'époque avant na bebana na Karine. Na banda ya bape batu basola na Karine te na tuni ba pe na émission ya plateau mais Karine azalaka masala yo la Karine mobiba la raison à séparation na ezalaka ni na tikala mona no 15 jours Karine benganga yo ngala mutato no bala atende ni no tuna ya raison à séparation ya ngwana bozo bima ba faible beaucoup comme ça Karine numéro 1 binomo ko ça le savoir beaucoup comme ça Karine numéro 1 et ça na binomo ko eza mutu musute mbala liboso na mona otuni mutu to mona kapeti biso na musique to tuna kapeti ngala fina de la forêt to sola bien mais na koya mablanchard mosaka na tune jibe na wera raison pena ko basola kapeza nini na tukala mona te batawenge babenga babi yondeni no kotuna bongo
ko tu na bongo te et ça la raté oyebi que jibina we ba solaté comment tu na mosaka ke comment jibina we ba mais franchement on est où là? On est où là? Batu musuku tu ba yamba ba ba tu na ba question na Congo nanga Bakali, yona Bakali boloba na te poani ba PC à vina tika lo benga même journaliste était non pourquoi autour que soit bongo. Maintenant tout le monde comme ça lo wazo bana pourquoi. Ngana so bana. Denga tande na yan internet boy na so ba mutu. Dende na yan internet pe abu na facile à manipuler. Ngate. Ngate. Et puis là parmi ba rare garçon. Karine na nene ya basola te menga na nene ya to sola Karine na Jaël basola te nga na Jaël to sola Karine na mama Kongo basola te menga na mama Kongo to sola na tikala ko mona entre bato wana nyonso ba benga ngate baloba yo ndeni to sola na mutentete yo to sola na bango te na ba Kongo nyonso na tanya na baloba te ba benga ngapete. Pourquoi? Parce que ba yebi que je suis un homme. Et dans cette affaire, si je me suis permis na fond la live na sola na bino, c'est pas pour insulter. Mais c'est pour expliciter certaines zones d'ombre, pour compréhension de ces à la moins. Nana bosani que Simon na Sarah bandon mataba panel bandon solo là. Séparation na bango mi balé entre bino obozawana. Et surprenant batu musute. Mais ce que surprenant batu mususu, c'est que na sali musala na poser question, c'est tout à fait normal. Mouton Kouta Silika Makasi. Ils ont Manuela dans cette affaire. Vous savez pourquoi Manuela Silika Makasi? Bato Bazala na live nanga. Ils ont la place moi na sala mon étudié. Nga na komi Manuela 6 mois à 6 mois. Parce que 6 mois lobaki que merci beaucoup noko Patrick. 6 mois lobaki que nga na Manuela to bomana pe batute to sala pe loko monte ego senga to lobanate. Denga Manuela to lobana biso awa. Na zo téléphone nanga. J'ai appelé Manuela, malheureusement elle n'était pas en ligne. Elle a déposé le téléphone, elle a dit en ligne. Mais tout ça la boue. Elle a dit Manuela, yoza yo Simon. Comme Simon le bail que c'est Manuela mati to soit na mo ke après to bongisi. Na mona ina nga selonga. Na mona ke ko soit nango. Eza ko soit na te no ba ki nango plus loin. Eza ko soit na mo breka net c'est ba pese lengi après ba so na bango. Pour l'autre qui a tiré beaucoup plus à l'air que non, solo là mais c'était comme ça. C'est pour cela qu'il a le cas na po ya Manuela, ya zala Simon. Et tout cela qui ont bon temps la Monique a comme finga nga. Mais bon ça l'appelle sincère ko. Na lobi que non Simon tete de bon te ko finga tete Simon ko finga te. Na zongi te na changer na zongi bakali. C'était comme ça. Et ça là que le kola moi imour moko boy. Ndenge na sala eko ke na komi Manuela. Natika la sala monte na commissariat. Jamais le live a été enregistré. Bobi mselanga parti onga bakala lobi ke na commissariat ali finga nganam. Bino ku ba songi bo ala no commentaire. Bozolo baké bakali commandant Sarah, comment Sarah a finga yo boswana. Nazala ki prudent. Vous savez pourquoi? Je connais trop bien Sarah. Et je connais Manuela. Nazobate natikala okoma sarate na live wana posi mwa finga. Attendez, je vous dis une chose vraie. Vous savez pourquoi Sarah ils ont remarqué puis analysé la salle. Vous savez pourquoi Sarah a siliki makasi? Non, Sarah siliki makasi te pour Karine a sali genanga. Selon Yenenga Lobi que Karine a sali genanga. Sarah Slikim a quelque plus loin de nous cancela. Sarah Zalagi prête sur bébé à Karine. Et Sarah a se révolté ma casse n'a pas propos à un oiseau bimisa. Et Sarah pour Simon habite avec le solo à Enoch. C'est le nom de Enoch qui a embris les affaires. Bon, qui n'a pas comme parce que moi je me rappelle à un moment, si moi habite avec le solo na Sarah na téléphone pour la Enoch Sarah dit que Enoch a moins na place on de Sarah Siliki
Oh, à lobby qui a la vidéo, moi ça la carte, na yoka parti mon Sarah Loba Ibongo. Bande de biso. Est-ce que on a quoi apprendre dans ton loba que Sarah quoi apprendre comment faire le travail? OK, on a pas quoi apprendre. Mais Sarah, je te pose la question, ma sœur. Je t'aime beaucoup. Sarah, tu ne sais pas que dans ce métier, on dit les propos tenus, ça n'engage que son auteur. Tant que vous avez la conférence, au lobby na bango que moi na yo, nga bakali na zalaki. Est-ce que nga bakali na fongola il a confirmé que moi na Sarah? Non, ma sœur. Soyez bisanga yaya. Comme ya Karine et Yoko Tawana pour na nini. De nga lisumu na nga pour na sa camarade Karine. Nde na go sa soma kamusu te fait la ta Karine. Bon ben mission Karine kuta la pire petite affaire rigola. Nga la Karine na nga musique to na pencha mote. Karine a sa côté ba golo, nga sa côté ba warrior. C'est tout ça ma cam na biso to mélanger ma musique. Tout ça, la délire, la mission, il y a Internet, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Mais où est les musiciens, tout ça, ça raconte, tout ça, na boy, na sumu qui ça y est, na sumu qui s'anga. Et dérange à sauter. C'est la bête, ma sumu, du coup, na chrétien, ma fait rigolo là. Il y a des gens chrétiens, fali, pour notre cas, on a bien été carré, on a des chrétiens, fali. On a bien chrétiens, fali. Non, il y a des libre, ça m'a montré dans la ligne. Bon, quand il y a des réseaux sociaux et comiques, non, on a ni Karine à l'obak, mais à Tabino Moko. On a la Karine. On a la Karine. Tout le monde a volé. Sarah, tu as mon numéro. Tu ne m'as jamais bloqué. Tu sais comment me joindre au téléphone. Tu sais comment m'appeler. Tu sais comment parler avec moi. Si